kini to bika biso ko ta tina ba kini ta Congo promo to ko ta partout bango ba limiter biso ko ta partout donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo ne au site pendant ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois pour ba man faut foutre non pour ba autoriser on ça là pour talaka neto awa na mission na Times Square awa pour ba personne permis oyaki il va vérifier ba caméra la bino il faut ba caméra mikete donc ça boye il faut dans ba licence ba permis tout ezali au Congo pour ma monnaie si ba leka donc Ralph Mina solo là déjà donc Evan donc tu regardes boye na ba carte maramutu complet pour la morota mukanda maramutu na mukanda mbote na bino balandi nyonso ya Congo Promo TV donc babi bandimi na ngai ya code 001 o balanda émission oyo balobi lelo eza trop Sobek trop Cordoba on peut pas expliquer omona giti guerre ezali awa balobi Dallas eza koyinda bilengi kotia wado babi tolaa na bilengi tozolamuka na bilengi Dallas elengi lelo nayambeli bino motu moko ya makasi ozomona ti donc propagande bandi balobi masolo efungwami na Dallas nani akobima président nani akogere communauté na biso congolaise na kati ya Dallas lelo nayambeli bino Dominique Diomi aye apanzana nteke aexplike bino ndenge nini masolo yango kozala abenga bakandida na ye bato oyo oyo balingi bavote ye po lelo azoya kopanza nteke donc azoya kokata babi ye alobaka na anglais français alobaka melelo lingala makasi po aye apanza teke pa sa cartoon epa dessin anime balobi sa cartoon aboloke bafaire englobe bafaire akangi bafaire babi Dallas tout bozomona ti mokonzi ya pembera fingindo ayebi bafaire oyo balobi liboso code 001 mai na nsima mai komaka Moïse ti panza mai banini orécupere sa cartoon sans plus tarder bomona ti donc tozali en direct nabengela bino déjà motu na bino azoya azokotaka déjà ye azoyaka déjà po Dominique aye apanza nteke. Bonsoir ndeko. Bonsoir papa dessin. Moi kuna bengo na président te po masolo ezana po babi mpifo do ezomata na Dallas awa oyo bozomona yambi Dominique Diomi aye apanza nteke na kati ya tijo babi ngolo tige plateau elengi Dominique Diomi tomoni oyo banini po tomona déjà baannoncement na Facebook banini po sikoyo oyo opanza nteke po tosala no émission moko eyaka makambo ya bafondation banini me oyo alelo eza masolo ya nini ya makambo ya baélection ospike nano explike na biso na vana tokota nano na mozino nano kwa avant tout d'abord il faut appeler ça tout mbote bato nyonso baolanda bango baomona ke bato balobaka o Dominique aza soki complexe alobaka kaka français alobaka kaka anglais akosa Dominique Dieu mais avant tout aza vraiment na nkini ozo comprendre donc ndeko na bino soki toye donc tokosola kitoko donc nasolaka nanga vrai ozo comprendre donc bambote ya trop na bandeko tout oyo bazolanda biso na sikoyo donc merci d'abord pour yambi ngai ya kotelema makambo nyonso ezala kotelema na mwa énergie ya kotelema eza po babi moto ya na Dallas donc faut ka totelema kaka poso tovandi bato bayoka bien te pantalon ya kopola mais babi Kajeri Nyembo balobi l'homme azosimba mikolo Kajeri Nyembo balobi sauvons le Congo Kajeri Nyembo nayebi te Dominique nayebi te okospike nano balandi nyonso bakandida nyonso po oyoki bato mosusu bakandida no mosusu mpe bazali badiversaire bazali moko nasala ye na ye mpe plan moko wana ye mpe apanzaki nteke parceque yo oexplike nano population oexplike nano badiaspora oyo ya Dallas mpo bamosusu mpe bazoya bamosusu mpe bamouve bamosusu mpe bazoya avant nano élection oexplike bao nano statut na yo nano oyo ye nango nano mpo na masolo oyo okoma soki président mpo nano okomi na président te eza etumba ozo comprendre vrai champion name des fois akamba makambo ya Dallas
omoni ilo na sepela na Dallas toyaka na mwa tradition moko boye ya baélection ebanda lelo te ebandi lelo te ebandi lobi te me ebanda mwa kala mutu akambaka communauté na biso eza mutu opena arassemblaka bato oyo bakosupporte nga deja nde nayebi boye nazoya boye nayebi ke bato ebele bazolela ndenge tokangai na parce bayebi ke le prochain président ye wana alors makambo oloba ebele eza te me nalingi kaka bato baya le 15 le 15 août baya bamona ndenge ndeko na bango akopanzela bango olobaka ne nteke nakopanzela bango nteke na le 15 août wana débat contradictoire ya mobulu ya mobange nano esalama te donc po bamédia donc bino bozali bamédia donc ekozala rediffusé mais makambo bongo ezalaka kitoko mingi mpena soki omoni yango en live yo moko oza acteur na kati ya film ya histoire ozo comprendre alors nakobenga bandeko babima le 15 nakobenga biso bandeko baya lisusu le 29 wana balobi bakokanga bino te oya navanda nayokaka soki non oye kaka okomi Dominique Diomi ogumbi otie okomi lisusu Dominique Diomi okumbi otie donc le 29 élection le 15 débat. Est-ce que on convainc déjà la diaspora nyonso ya Dallas eza yobi ya monene est-ce on convainc bango mpo bato mosusu mpe baomonaka na Facebook ya mosusu aza mpe bamipete bamoni te me baomonaka na code 001 est-ce que okosala boka bien ndenge toza boya nayebisa bandeko na minute oyo tozose prépare nanu kaka mpona campagne ya pamba te parce que toyebi eza bandeko ebele balingi bamona biso tokamba lingomba na biso ya Dallas mais tozotravaille mpe déjà mpo ntango bakopona biso kaka tokoti mbala na terrain mosala ebandi mbala moko vers mbala moko mosala ebandi c'est-à-dire quoi nakolobaka makambo en général te mpo bato misusu bakopesa balobaka mingi te balobaka makambo clair te ou bien bakoya bakoloba makambo ebele oyo tokosala boye tokosomba lopango likolo ya statut de liberté pour la communauté te biso toza pragmatique 3 points éducation sociale na business mais toyokake bino ozalaki vice babi gouvernement nesalaki sikoyo sikoyo otya siko mandoki lisusu est ce que omoi dute kozala te oyo ozalaki vice babi gouvernement balaki trop pare kutu biro ezalaki te pare compte na banki kutu ya nini communauté eza te banini wana eza kaka bakestion bato kaka bien sûr nga kutu nalingaka ntango batunaka bongo nalingaka te bato babombaka makambo na motema ozokompa yoza ndeko na ngai yango na ye awa mpo nayebi ke otunanga mpena bakestion solosolo alors na makambo wana c'est bien vrai nasali na biro eleki nasala depuis kala tozwango neti boye oyebi otanga bible bien parce que ngai natangaka bible ebele epuis nayebi ke bandeko ebele oyo bazala batangaka bible oyebi david oyo ya bible ntango abomaka Goliath ntango abomi Goliath akomaka roi te akomaka roi te akenda kosala na ndako ya nani ya Saul malgré kazalaki déjà na epakolami ya kozala roi asalaka na ndako ya Saul après koboma Goliath na succès na lupemba nyonso azwaka ntango abomi Goliath David bayembeli mais humble toujours ake kovanda wapi na ndako ya Saul abetaka lindanda na nsima ozo comprendre nga toute cette période ezalaki période moko ya apprentissage ezalaki période moko boye naza kosala makambo mingi na nsima ya dans l'ombre nde nazalaki nanga héros dans l'ombre eza na makambo ebele oyo nakoki kosala te eza mpe na makambo ebele en tant que professionnel nakobimisa mpe te mais soki otuni bato barapproche bakoyi biso Dominique Diomi na kati ya eloko wana asalaki nini ozo comprendre mpo soki totali na gouvernement ebandaki nakoloba o makambo déjà bato bayebi nakoloba makambo ya cuisine interne te tobandaka à peu près 16 mais makambo emwangana bon totikala 2
président na mutu moko Dominique Diomi. Bon, personnellement, je ne blâme pas Bato. Yeah, Azara vice, Nazara secrétaire général à l'époque. Nazara secrétaire général à l'époque. Ça veut dire que j'étais un exécutant. Secrétaire général exécutant. Hein? Combien de choses au Salara combien de plantes au Bandara au Sal. Mais il s'est retrouvé que pour des raisons qui leur sont propres, Bandekouana va choisir ça. Non, il y a un environnement où on travaille, Bendana. Et puis en français on dit, on a na zobo kakara, libanga na lili, sorogagi ai. Voilà. Donc voilà. On dit en français que il n'y a jamais de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais. Il y a aussi les satelltes. C'est pas quelque chose à la réponse. Il n'y a jamais de mauvaises troupes. Nanya dirige la troupe. Alors, il n'y a jamais de mauvaises troupes. Il y a toujours des mauvais. Alors, d'abord, pour le dirigeant qui n'a président, ce n'est pas une direction collégiale. Na statut na biso ya communauté, président aza omnipotent. Nga nazalaka éluté. Nga babenda kangai yaka kosalisa ngai. Comme pe ba matisa kinga na vice-président, j'étais pas élu comme vice-président. Ba matisa kinga yako matisa. Comme on me déterminait ce que je pouvais faire, ce que je pouvais dire, ce que je ne pouvez pas dire. Vous allez comprendre. Donc en capacité nanga oyo ya ko moto ya ko diriger ya ko sala makambo. Na cadre wana ezalaki vraiment exprimé mingité. Vous avez parce que nazaki au travailler sous un chef. Mais yo moko oya omona ba œuvre, omona ba œuvre en dehors de la communauté de ce que candidat azoté malelo Dominique Diomi est capable de faire. Ce qui n'a minute yo bien sûr, na sinisa papa otumboli o kansi nazala likukuma linga. Mais lelo nazo la kisayo que non, naza pe vraiment nankini. Na panzaka penteke. Vous comprenez? Balangila na bino na beta kamo pe. Donc to tshana lingala pemeni, ni anglais pemeni, français pemeni, to lobela ba na communauté, na ndenge sengeli. Vous comprenez? Na minute oyo, c'est pas pour me vanter, na yebi ke bandeko bazolanda. Mais tout ça là pe makambo belé. Ata pendant que tout ça là qui wana. Mais par raison de discrétion na banyo na koki ko banda ko lobateke famille ki ngandi ceux qui moi na bango sala ki boye za pona biso banani boye ce n'est pas catholique. Vous comprenez? Mais batu bazana bazoyeba tokoki ko mema batu na mouvement te bazoyo babwaka yo na sac moko boza bino nyose ba fufu di même badi. Non, il faut distinguer vraiment obige biloko pene ekoti bakongoli balobi Fredy Lusambo kisanga no moja na kata Dallas kala mingi te. Fredy Lusambo azoya koplante masolo aya kutana na Dominique Diomi soka kangi masolo soka komi président ine mutakolakisa ye ba itinéraire tout pour avandisa kisanga no moja na kata Dallas babi Nick Makusa ministre de la joie babi na kata Suisse na bien ayebi bafere oyo Dominique Diomi mais tokokaki oyo kaka biko kaka yaka kaka pare soki basage bavie oyo basimi masolo baa na kati baa na kandida na bango oyo babi ye akozala élu babino bobwaka mandoki botikela nano moto wana longi moyebi toloba kokombo te me basage yo en tant que jeune mpona yebi enteke lelo eza kopanzana olobani mpona sujet wana nga mpona sujet wana babi botika koluka baraison botika kosila bapapa bato makambo. D'abord de 1, les sages n'ont pas été actifs dans la communauté, ça fait bambou les belés. Yo ba sage yo ba bengaki yo ba yebisaki yo tika mandoki yo kutanaka na bango wapi. Soyons respectueux, soyons to yebi que ça compagne mais la fin de journée to kokutana lisusu po to sangana to za communauté moko. To meka ko kosa makambo ekoki ko mbilinga te na kata communauté to lingi pe to lingi nité to lingi to progresser. Soko lingi pe okoma président luka nzela ya bosembo
pour communauté oyo ekoyamba yo esala elinga yo bato babunda te bato bakabwana te basage nani abeteli yo lisolo ya basage yo okutana na basage ngai kaka eza publike eyebisi ngai kende otune makambo oyo mais to mpe mama madimi mpo namoni da vitesse oyo tozoya nango eleki ya materasi balobi donki sobek na londo check to mpe ye bomonisa cartoon na longo linete balobi machuda eloko bozomona oyo ekomplike bino te yanora bamachuda banene donc sa cartoon babi adémarre bafaire tanglobe bafaire balobi trop sobek na londo check balobi oyo tanu corpo diable aya te babiki mbomi nde moto azochapeaute sa cartoon akangi bafaire biloko ya boye kaka na Congo ye bomoni sa cartoon na longoli rai sa cartoon nteke toujours donc bocomprendre kaka donc bamachuda kaka ekomplike bino te eza maka bamachuda mai na ndenge soki États-Unis tolembi swag tokotina mwa kitendi banini donc lelo ezali balobi sobek na londo check sa cartoon akangi basolo englobe basolo balobi liboso mai na nsima mai komaka Moïse opanza orécupérer mokonzi ya pembe sa cartoon trop sobek trop cordoba on peut pas expliquer oyo tanu corpo diable ateki mbomi nde moto azochapeaute balobi sa cartoon adémarre Dallas tozola na bilengi tolambwa na bilengi bota baélection ndenge yindi Dominique Diom est ce que biloko ya boye tala nano niveau Dallas ekomi motivé mpona eloko oyo mpona élection c'est déjà salema bino bato akala bino boyaka en tout cas nani esalema te nazala honnête na yo nani esalema te namona baélection namona nanga baélection mais nde balobaka na anglais build up makambo ezoya avant élection yango donc énergie oyo tozosentir na mopepe nani esalama te donc soki ozangi ozanga histoire osantike diplomatie na kati ya Dallas grave babi mafuta do babi oyo tanu corpo babi mafuta edéborde eleki na molangi ezodéborde ntina se sobek Dallas sikoyo balandi no bazolanda mpo bato ebele émission bazozela yango oexplike bango na mwa détail mwa mokie eloko nini oyela bango okoma président oexplike bango mwa mokie kwa mpo lelo eza ya masolo na yo oye mpona masolo na mpo kala mingi te le 29 yango oyo le 15 oyebaki débat kala mingi te masolo yango toodémarre mpo da tokoti deja uta yango déjà quoi bon avant nakota na koexpose mwa masolo toye nango mwa plan oyo toza nango nalingai nano na banda nanu pa reconnaître bato oyo basala kala mpona communauté yango oyo nazokutana na bato ebele omona koloba communauté boye ya des gens soki oyo okuti culture oyo tozalaka nango bato basalisanaka moto akendaka amoni yo boye aye ozwa yake olukeli mosala yake kotika boye eza mpo na bato baya liboso na biso toza na bapapa masikini bafe président masikini bafe président kipasa papa laba ebele bref ebele na bachef de poule akala na bavice président akala mingi tositaka bakombo na bango te mais il y a beaucoup de gens qui ont contribué mpona kogarder communauté oyo unie kotia mwa esprit moko ya bien alors oyo ezosalaka tozala Dallas the best communauté ya référence oyo biso tozolinga toya nango lisusu tomatisa mpifo wana ya Dallas ekoma communauté ya référence tozoya te tocréer eloko ya sika tozoyaka kobakisa oyo nzambe apesi pour Dallas ekoma bien et puis lisusu respect nanga na salutation na bacandidat misusu mpe oyo eza bitumba te tocuba na bambeli tofingana topanza bafamille ya bato en tout cas respect mingi et puis encouragement na bacandidat misusu monsieur Désiré Makayabu, pasteur Tshisekedi, notre président waza sikoyo papa Imer Mwandu azokumba communauté sikoyo a décidé à se représenter. Neti batu misusu bazoba pour les miens se représenter mais ils ont la carte statut à salaire qui mandat na liboso ils ont le droit payer ya ko se présenter. Wana ngana clarifier pour batu bazo tuna nga mingi. Pour les miens c'est dans les statuts. Alors en tout cas
bambote mingi na bango nyonso mpo baza kaka bandeko na ngai ya Dallas. Ata tozokende na élection eza mpona kobombana te, mais ndenge balobi du choc des idées sort la lumière. Eloko tozosala nde yango wana. Ntango ozomona boye eza te ke tokocuba na bambeli tokobwaka lena tokomibwakela bambasu. Non, du choc des idées sort la lumière. Ya lugha de la forêt ya lingaka chaleur moni ya bozali yana donc ya frontine za la pona mambo ya wewe ya bokonzi kitwana na te wana eza affrontement sikoyo ya bana famille moko yango changer te balobi longi sobek da londo check ndenge ka olobi mais sikoyo wasire ba bon sikoyo tokota na makambo oyo Team Diom po eza kaka ngai te bato mingi bangi ojuge kaka Dominique donc Dominique nengaza boye aza na groupe. Il y a 7 personnes. Oyo, toujours travailler non seulement dans la campagne. 7 personnes. Yoka, comme ça la presse. Surtout ma belle, yoka, comme ça la presse, la bonne imate. Eza woyinda. Lelo donc, na activer mode nanga kino. Vous allez comprendre. Balobara, Dominique, ba veste, Dominique, ba linette, ba je les connais. Non, ara igoshe vitamite dans le sommeil. Lelo ça m'a mususu. Oh Dominique, je les connais à connecter à la peuple. Non, Dominique a ça vraiment nankini. Mais ce que bazo banga po babi ya okutana mama politique na bon, na yebi ke ça battu sur bana kata politique. Bala na ko mona ba mona da politique pe kotira la kati wa. Dominique nengaza boye azana affiliation politique moroté. Oya koloba ke Dominique politique abimsela na carte des membres ya parti na bango na kenaki kokota. Mais na yebi ke ça battu sur baza non seulement na agenda politique mais baza bena ça la promotion ba politique na kata Dallas. Parti grand frère. Ngaza membre ta. Ngaso nazo lobela frère nanga na loba en tant que membre de famille. Na finga bakutu batute. Soko okokende na sur YouTube, Facebook, Luka esikanga na fingi mutu. Na finga ba mutu te. Message nanga ezalaka positif. Mais soko moninga era moko boye na lieda na fâché en tant que membre de famille bazo saka na via grand nanga. Nabimaka toujours en tant que membre de famille na lobela makambo grand nanga. Vous comprenez? Parce que bande onanga na kin kuna era moko soko lobi ba roya koluka yo. Mais ngane na chance na zawa so na moi bazo saka na via grand nanga. Ata bato bazolanda biso okoloba te. Ande kimgu tozomona lo mwana kimya langi la bino satira ya lingala pena kimini pena donc. Donc marama politique en tout cas idéologie on a la depuis que nazo ça na communauté eza apport à politique. Communauté eza apport à politique ko ta marama politique te. Yo en tant qu'individu okozala na vie politique na yo. A vie okozala na idée na yo. Net space ko ba a politique. Balobi na obenga ba musicien ba obeta ba ndule. Moi obeta ndule dala c'est un lit. Ko mona ya frère Mike a démarré da ba faire l'histoire donc ambiance na ko to ba musicien bo na bino obeta ba ndule na bino donc. États-Unis là. Et pendant de bon. What is a makanisi na ye? Batunyo so ba na makanisi na bango. Wana dessin na mai na ngayo. Wana mai ya dessin. Bon, on a pena na ye olobela makambo na te na ye pena mingi pour na makambo élection. Alors, candidat Dominique Diom Mininga zo se présenter boye. Na bane na passa na Dallas na bandeko nyonso ya bato malamu ya mayele ya bwanya na kutana na bango na Dallas awa yango nazo se présenter parce que ça va faire belé ba benga inga ba serre belé bandeko belé na mutema na ngape ezo sala moi elingi kaka ke Dominique sala eloko Dominique okoki ko organiser bato Dominique okoki pe ko motiver bato pour ça la yango depuis kala yango na bino makambo yo tocha mutu tocha nde libaya totombola bendende ya lingomba na biso ya Dallas. Alors idée ya mwana ndenge nazako loba to na plan ya makambo misato ya liboso ou bien ya yambo to bengi éducation bandeko pe na kutana na bango il faut na ça chic mais azoe baté emo balangi ça biso ba mobulu banini pour ndenge esika place ni na robanda esika ni na kosukela
mais ndeko na bino Dominique Diomi azwa grâce bato mpe bayinisaka ye ake mpe na bachike atangi ayebi système oyo kitoko. En tout cas, c'est pas pour me vanter, bon, tout n'a pas de candidat moussus. Mais nga na bobetela bino masolo te ya ba théorie. Hein? Makumu nyonso nazo yebisa bino na appliquer mon avis. So nazo loba programme ya classe. Na mona différence classe et ça na vie nanga. Classe nazo loba kaka te université te nini. Et ça ba biloko moussus robeta na ici 2 ans. Okomo beta ba salaire moko boya ba 6000 ou plus. Nga na yebi. Ils ont un électricien, électricien, $75 000 par an. Mais il faut y avoir un circuit. Ils ont un billet BTCDL, quelque temps, au commis boss. Mais tout n'a Dominique Diomi. Naza na ngana mbo rebelle te mena yebi belé. Naza na ba vie na rebelle na sona ba. Yo yebi ke les meilleurs business, il y a minorité na DFW na 2013 ça business congolais. Obi boss aza mkolo na Yeah. Avec 13 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qu'on limite que né dans internet à la groupe Romulus au mona nani mukolo nango. Est-ce que bana zo lukaye? Afala pingo to kinokula to mona e bani. Wala bilo makasi. Alors, oyebi lisusu ke oyebaka ke tozalaka na Dallas awa na consul honoraire azalakao honoraire oyo azapena na mikanda ba accréditation Azoua, depuis 2004, consul honoraire, où à travers rapport d'intérêt, il y a biso ba congolais, oyebi. Bambi, nous avons monté sur la innovation, babi Dominique Diomi, Azoua Pinalo, il a déterminé. Donc, né tout ça, na maman, bon, na maman la détermination. Vous comprenez? Maman la détermination makambo kobonga tokobonga biso tout parce que ngani na ya bona ya tike na kinde kosala ceux qui dini ya propagande pona kinde députation non Dominique Dieu mavanda na Dallas abi marabutu te potomoni polo te hein te ba polo zoya makambo te zoya website zoya ba polo zoya site nini nyonso to ezali mais na singanga na bisaba na kinke bato bazo panza Dominique azo linga kende akende kosala ceux qui députation akende kosala ceux qui nini non ngana vanda na Dallas ngana mona Dallas hein nan na koma kutu isu Congo te ça fait plus de 11 ans na zonga raté na kenda rata vacances te na sala makambo pona Congo à partir awa na idaka batu na Congo mais ngana mona Dallas politique à Congo wana en tout cas na minute mutu passe donc ngai naza pona ko servir Dallas hein attends nini non Dallas d'abord parce que yo kana lisolo yo lisolo na beta tour na Washington DC na kota na réunion FMI hein il y a Banque mondiale hein notre département d'État américain première fois pene pesa nga choc o epesa nga ke Dominique Ozole exata ya kokina ko sala na ba organisation américain parce que na sala pe na ba organisation belé ba américain hein ba isinga oh mais tout ça réunion il y a 2 jours hein ils allaient ba leader ya ba congolais à North America ba loba makambo belé ba statistique belé na comment ba note na ordinateur mais ça a 2 choses na retenant à l'époque na 2010 les Congolais de l'étranger envoyaient plus de 2 milliards de dollars dans Mboka. Na sérieux, on a budget la bise combien? Moins de 9 milliards de dollars. Ceux qui s'y go, tu vas payer déjà 9 milliards de dollars, c'est que tu as un impact. Mais si tu as un impact, tu as pour la nini, pour tout y éviter, pour tout ça là, na désordre. Vous comprenez? Voilà, c'est d'abord de 1. Mais de 2, ce qu'on a 6 millions de personnes, ils ont déjà Mboka, ils ont à peu près la population, il y a Brazza. Alors il faut tous à la force. Si déjà les Américains vont reconnaître que the Congolese diaspora it's a double-edged sword. Hein? Ingi oloba ezali mopanga ya minu mibale. Donc j'étais tokata. Eza kaka te kene on la politique na marche, eza ba stratégie. Mais tant que l'obara il faut tout ça la lobby, il faut tout s'organiser dans la communauté na biso na ndenge ya makasi. So ko taille na Facebook na ngai hein. Tangu mapping report et bimaki na 2010 parce que biloko to banyango lelote to ngana kumba de Texas New York et l'équipe distance à Kinshasa Lubumbashi au moins 2 fois na kumbi ngamoko tangu mapping report et bimaki liboso ya ONU soko ça na tembe kene na Facebook to na YouTube obeti Dominique Diomi adresse la communauté devant le building de l'ONU na 2010
nayebisaka bandeko okolandela yango nazolopesa baréférence okomona likambo nalobaka à l'époque nayaki okocomprendre ke non bato bayebi na bango makambo ezolikana na Congo nazoba politique te nazolobela makambo nalobaka mingi baviolence faite contre la femme banzala oyo toza nango désorganisation manque à éducation manque à eau potable yango nazoloba bayebi déjà basouffrance ya mboka na biso mais poni balobela yango te bon wana eza na baraison na bango mais conclusion nayaki kokuta oyo nayaki kozwa eza biso moko ifo totelema nayebisa bandeko wana na 2010 na bino il faut tozonga na bacommunauté na biso il faut s'organiser totinda le plus d'enfants na biso na bakati banchiki il faut tofongola babusiness il faut tosangana na bachambre de commerce tokoma na pouvoir yango une des idées nazoya nango yango wana chambre de commerce congolaise de Dallas nazobeta c'était butuna moyo chambre de commerce pour biso tout se retrouver tozala mpe na ye mwa dire na kati ya États-Unis mpe na monde balobi bino bozomona ndoyo baprojet ebele so démarrer la minute donc tokoki ata ti lobi Francis Muteba balobi service et solution so ye na Dallas olingi solution wana problème ata ya lor mbongo kende kuna ti ozoma libération banini osololi basololi yo ti balobi story ekangi masolo mama Veronica bozomona barabi saudite oyo esa cartoon na nango bacentenaire babi bagaita mwana kasala oyo esa cartoon na nango mama Veronica balobi story ekangi masolo salo oyo babi interconnexion papa Delon bamise boyati héritier Watanabe moto na tembe ya kovisite babi interconnexion babi tope mama muke tolanda na mwa pibo oyo apo tozongela po tokenda na suka po apanza nteka suka kwa balobi solola basolola yo donc ambiance eza kaka ti donc Dominique Diomi nayebi te po eloka bien yango kaka nelaka te donc sikoyo yo sikoyo oloba nini mpona public na yo oyo bakoya koassiste na jour ya nini ya le 15 oyo baya mpe koassiste oyo bakoya mpe mpo avote yo na le 29 oyebisi bango nini bon ndenge kaka olobi solola basolola yo na cadre kaka ya basolo grand masolo eza le 15 donc débat contradictoire parce que omona na bana déjà développé masolo ebele ntango ya molai mokola débat contradictoire mpena omona yango bien structuré étape par étape tokomona mpe bandeko mosusu oyo nasitaki oyo napesaki mbote na kati yo te ese okosunga mpe bandeko mosusu bana barwide te otyata mwa biso moko teke yango po kaka mokolo tozalaki na bandeko ya équipe bandeko moko ya équipe Diomi oyo tozosala na bango campagne tolobelaki yango toza na département mobimba ya logistique numéro nayebi te soki bokoki kolekisa yango wana mais toza na numéro moko eza libre oyo soit nga moko nakoki korépondre soit bandeko mpe bazosalisa eza 1866 837 6660 donc on a numéro penza ya bon numéro yango eza 866 837 6660 et qu'on défile sûrement l'équipe technique n'a bien de faire défiler numéro yango toza na équipe na biso ya logistique toza na bandeko baza volontaire mpona kopesa bato baride mais totala kaka te makambo team Diomi ekosala mais soki mpe oyebi bandeko baza na ride te ndenge tokaka tosalaka na communauté lokota bango yaka na bango tozala na toyoka biso nyonso bajuge mpe bango mpe bazala na droit ya kopesa vie na bango na masolo yango ezolekana na kati ya communauté. Vraiment merci beaucoup Diomi balobi nga na babenge na vice président mpona no arécupere na bafere te merci vice président tokozala wana nteke kotambola kolanda ti masolo te ekosila tokozala wana kwa tozala na elongo merci beaucoup na ndenge opusi ti awa ndenge olekisi mwa aire na oyo oza na bacourse na ebele falosala
oyeka iniki mako panza nteke te il faut tosolola na bandeko te me ngai alingaka te bazone d'ombre ezala il faut tosolola solola basolola donc tosolola basolola mpe biso bino mo bolandi balobi boyoki dani aza na baprojet ebele aza na baambition ebele jeune oyo balobi mikolo bajeune bapere bopema na mwa dimi bosali trop botikela mpe na bajeune bomonaki kuna déjà Christopher Makayabo mpe atie peut-être koto Dominique Diomi ye balobi akotika te balobi eza Sobek na Londo Check bino mo bozoyoka donc débat wana soki ozangi jour wana orate donc faut ya babi bacongolais tout diaspora nyonso boya balobi Dallas etelemi boya bovote bandeko na bino nayebi te mot de la fin oopesa ti nayebi ozokende déjà nteke etikala mposa cartoon babi solola basolola liste ya molai Sobek bon likambo eza kaka merci à trop ndenge oyambi biso opesi biso mpe mwa podium oyo tokoka kosola na bandeko mbote na bandeko nyonso ya Dallas nga ndenge nalingaka kaka tozala kaka liboke topanzana te tobundabunda te mpona baélection oyo mais toyeba kaka kosala choix malamu ozomona parce qu'à la fin de la journée tokozala kaka na kati ya communauté famille na biso monene tokosalisana kaka nde tokosalisana tokocontinue mais tosala choix nde ya malamu epuis mbote na bino nzambe apambola bino ye bino mo bomoni babi moto eza na kati ya Dallas eza inonde balobi bacongolais bazoya bazomouve chaque jour bamisu mpe bazouta bakini bazokita baeurope banini bazoya Dallas mpife mati balobi top media babi plateau oyo top media Sobek na Londo Check balobi imprimerie vidéo soko ye Claude Carlos ali wana balobi prêtre silencieux yaloba ane trote babi sir ya global travel banini donc tike balobi Sobek olingi tike banini obeta mo baso okende bakini okende baeurope obeta batour na kati ya États-Unis mboka mobimba baville nyonso ya kaka na sier ya global babi travel balobi tike ya sir masola kitoko l'art moko ya bien odepense no tro te contacte kaka Claude Carlos akosimba bafere balobi bilongo bomoni babi moto eza na kati ya Dallas moto botana vibration nayebi te na bamboka mosusu na badiaspora mosusu ya bacongolais ke masolo élection bo ezalaka oyo président na biso banini mpo kami te na kokita Canada na koluka mpe président ya communauté na biso kuna totala ye mpe mpo awa niveau mpifo aliawa mpo na ngai nakita me nabi nazela nano fo nalandela baélection ndenge ekoleka balobi na minute oyo solola basolola yo Fredi Lusambo balobi kisanganu moja ezokita na kati ya Dallas bana Dallas Fredi Lusambo na kati ya Paris azokitela bino na Dallas awa kisanganu moja balobi eza nini bokoyebanga awa na kati ya code 001 balobi Leonci Kaloso Aristide Kaloso bavrai chéri bapeti mo basolola kitoko tango fort Francis Muteba balobi service et solution leka kuna ti basolola yo Romani Mabundu vrai chéri ya pembe Laetitia Goulenga balobi wana ceinture sa cartoon ceinture ya code 001 Blanina Lombe balobi Maria Kwete Judith Chebwe bafille oyo oyo bazwa encadre sa cartoon na kati ya Dallas balobi Fille la grâce ine mutalamba ba image Tisia Noura la bwana de Dallas moko te Tisia Noura donc topesi donc sere na biso moko na kati ya Dallas Clément Show balobi show bobinomo bozomona Dallas eza na mpifo Dallas moto babi oyo tal Kair emakadolio diable ate ki mobile mutazo chapeauté sa cartoon na bloqué ba fait plique matuta un bon tonton olela biloko boyeti sa cartoon nazo lekana solola ba solola yo Patrick Kwete Patrick Odimula ye mutabi va faire Pati Matezolo statue de la liberté Pati Matezolo tonton Bokul
Tabafero, motema Olivier, ya Micho Kerliker, motema ya Deborah Berodes, moi ça pembe. Nakata Dallas, babi Kajeri Niembo, hein? Sauveur de l'humanité. Kajeri Niembo, mobala pembe. Balobi to, nous vivons l'époque de Kajeri Niembo. Toi, boya sala Dallas na mususu, sala États-Unis na mususu, Kajeri Niembo. Yemdazo simba sa carton mikolo tango fort, hein? Topesi bandeko tout o ayokite solo là-bas solo là yo sa carton na ali wana pona bino tout bandeko tout Europe petite sœur propre pays bempa on a Paris Saint Mosengo on a Canada Fondation Docteur Mosengo, hein? Wanaza perpète babi wanaza père ya sa carton o atemisi Fondation munene ONG munene na kin Fondation Docteur Mosengo kalamingite sa carton kini bozomona ngai chaîne nango mwana lobiate sikoyo te bomona na ba pub bezo kitamino na kin bifo balobi mafuta oyo tal kai rezo kitana kin Sobek na Londo Jack, hein? Émission na bino ngo yo rafingin mokonza pembe, hein? Top Media babi Top Media ya ngom te kangi masolo Top Media, hein? Balobi imprimerie vidéo yo muzika na studio ali art bakobetelo masolo kitoko ozwa pena bapochette pena mwange oui balobi Top Media ngo nde mtekangi masolo tike olingo otambola yo moto olingo okende kini yakati masolo yali benga sa cartoon ako-oriento rapide okitela, hein? Na masolo na série ya global travers yango mtekangi masolo na kata Dallas babi ba musicien boya c'était zobenga do babi oh ne bon mona nazolo beza Dallas communauté congolaise bazoyebisa sa cartoon, hein? Moto na tembe kita Dallas basala eza gayar bakobeta ndule na bino kitoko Dallas eza ouvert, hein? Émission na bino ngoyo code 001 mpifo na mpifo, hein? Invité cameraman nanga kozonga tina selembao, hein? Bamona dake oui, hein? Babi ba machude aliawa kita mona bango tina selemba out basanti que ça cartoon, hein? Abeta swag trop, hein? To continuellement bilele balobi bilengyo yo, hein? Ani omoi, hein? Ani omoi mera ni omoi abi ba faire yo, hein? To démarrer bolanda ba émission na bino to on a besoin d'appel numéro sa cartoon ya liwana wazana problème benga walingi masolo tout alande ya mambuya Dominique Diomi benga te babi ene mzaye ayendi pas changer masolo, hein? Ya boye ezalate babi ciao to mona na kaka mukolo ya kwa donc kini dobi ke biso ko tati na bakini tara Congo promo to ko ta partout bango ba limiter biso ko ta partout donc abimisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo, ouais po Congo promo abi Congo promo ne o site ndanga mabete pena, hein? Pour ça site na niveau des États-Unis à des fois terre pour ba man faut foutre na pour ba autoriser on ça là pour talara netwa awa na mission na Times Square awa pour ba personne permis oyaki il va vérifier ba caméra la bino il faut ba caméra mikete donc so boye il faut dans ba licence ba permis tout ezali au Congo pour ma monnaie si ba leka donc Ralph Mina solo déjà donc Evan donc tu regardes na ba carte maramutu complet pour la moko tara moko mukanda maramutu na mukanda